Jésus a eu baptême. Selon ma Kambouya Bible, Jésus a eu baptême. Mais il y a une voix qui est venue du ciel qui dit que c'est lui mon fils bien-aimé, à qui je mis toute mon affection. Qui était alors celui qui parlait? Kindoki. Et pas nabiso, ils ont boigna, ils ont sagesse. Ils ont sagesse cachée. Ils ont initiation, ils ont force supranaturelle, supernaturelle. Tout le monde a kindoki yango moto. Akoboma mama na ye to papa na ye po basingi na kindoki. Tout baka ndoki aza zoba. Andimi na ya lia moto asali sakaye. Po na yo ko définir nga lolenge nini. Pour na ko sauver univers, Nzambe il fallait aboma ekela munaye oya linga imakasi. Abomi Jésus. Pour mokili zo soi-disant kimia. Beleza ba pratique o eza pona bien ya famille ba lobit ba lekisa mutu moko po famille ezala bien. Eza mabete. Parce que kolia mutu eza kolia te eloko afufu batu ba olia. Kolia mutu eza kozwa âme na ye kotinda ye na lieu moko boye pour travailler spirituellement pour na yo. Pour les lobat bakansa païen eza mutu asambela ate. Païen zalaka déjà bateau babanda ko sambela. Soit tangi la Bible bien avant verset à notre Père qui est aux cieux, Jésus aloba qui ne soyez pas comme le païen qui prie en multipliant le parole en croyant que effet ya ko multiplier ba parole nzamba ko exaucer bango. C'est que ba païen babanda ko sambela déjà, bazala na ndengo babango babanda ko zwa nzambe. Ni ne salaka que na spiritualité c'était comme nzambe to pe c'était mo akomi ko exaucer ba prière à moto. Eza magie de l'égrégore, la force de la croyance. Eza makambo esalamela Égypte na tango kala bango mo basali ekeko na maboko na bango lokola ba croire na yango et comme conseil là bon. Donc tu vois le monde spirituel, premier point na yango pilier nango liboso c'est le mental, la pensée. Pour non peut exemple tant ko là tozana ba kamo ba katio kamo ata omoni Golbert olingo signé pour za sir na ba kamo wana et kondimana yo ndimela kamo na yo esala ki okoyisa Golbert wana so bazwi sko kamo wana to singa moko en liboko zala nango ba boto lio croyance wana pe salini eloko banda protéger nga esalini elongwe banga ndesi ko congolais aza bazwa siko ba makambo biso to yebi ba miracle nango oye banda osala biso makambo ba boto la biso oye na poto bafuta ba $2 po ba mona bikeko na biso sorcellerie eza d'abord kombo moko oyo ba européen ba bimisi yango moi mabe mingi na kati ya mboka na biso na lolenge nini papa eza mabeti non eza mabete na kati ya ba famille nyonso tozana bango na kati ya famille tozana bandoki o babatela la famille ba bandoki même pas to yo tanga ba Jésus wana ba benga bango bandoki na époque na ba tuté Nzambe comment Jésus a Nzambe. Non, Jésus, je crois pas que Azan Nzambe parce que Jésus priait. Jésus priait un Dieu qui est suprême ou azala ki likolo na ye. Amisali moto. Nzambe pour aider batu et sengel na eta misala moto. Essentiel aloba pe makambo esala. Selon yo, le lengi ni ko décortiquer Elohim. Elohim est la kisi Banzambe. Banzambe na langue hébraïque. Pona batu oyo ba croyaka na religion otangi chrétienne. Moi je dirais que batu bazo Satan lokole ki la mu ya Nzambe. Mais moi je pense que Satan a sa divinité parmi ba divinité au bazala. Nzambe a na partie sombre na ye. Parce que Nzambe na partie sombre. A la partie sombre na ye, a impurement pur. Parce que selon la Bible, Nzambe Aza le créateur de toutes choses. Okay. C'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc si Satan a hérité Mabé, c'est qu'il a hérité na Nzambe. Et Nzambe a payé Mabé parce que na kati ya Nzambe Mabé pe ezali. Mission ezala nini? Mission na ye ezali tangu mutu azo tambola na façon o divinité moko o ya ponaki lumière. Partie verso. Bande kunangai uza Congolais ulinga kamboka oyo ulinga kabana
orphelinat vida ezobenga yo ntango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela mpe bango mutu azala motema mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 ya pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe na nga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na motu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci à tous nos abonnés, merci à mon sponsor officiel, Jésus-Christ Nazareth, merci à Yann Nono, 8, dans la réalisation et puis prise de vue, merci Nadine Mosolo, na Bongo Elias, na montage pour réalisation peu lisusu, mato ni mingi na ba oyo bandima biso na bandako na bango, na pesibino, merci mingi. Merci pe na sponsor nanga, Jésus-Christ Nazareth, encore une fois, na pesi merci. Pour apesi biso pema na bomoye ya orphelin un grand merci na orphelinat vida o ezali ko kamba bongo bana bitike ezali ko en charge bana bitike balia bamela basepela balobi na décembre oyo tosala juste à bonne foi ya kosunga bango na $1 ya pamba po ete balia bamela basepela lokola bana nyonso o bazali na maboti na yango numéro ezali wana spot pay koleka déjà pour na contribution na bino otinika na numéro M-Pesa to pe otindi na Airtel Money eza partout dans le monde on peut kotinda na Ria na Western Union partout benga biso na numéro eza affiché comme ça to kolakisa yo lolenge kani oko tinda mongo na yo bana balandi lelo na yambeli bino moko ya ba maître spirituel ye ndenga bimbeta na yebiti suna benge bien mais on s'est présenté comme ça to luka ko yeba sur kindo keza nini pe lolenge nini diable to pe batiaka mitambu po ete bato bakufa na fin de l'année oyo ba technique basalaka na yango akodévoiler ya somo na osenga na bino avant ota l'émission yo kota na ndako sambela po kota na bongo te po na yebi suite papa na pesi mbote ndeko sango nini kimia ezali na ngolo ya banzambe nzambe wapi oyo ngolo koza nzambe banzambe oyo basali ke mokili ezala univers ezala bazebele to moko te baza ebele banzambe bazebele oui baza ebele mais toyoka nzambe aza moko mokili ya se pe likolo bon wana ezo dépendre na philosophie ya bato na concept na bango bazwela makambo ok mais pour na biso toyebi ke banzambe eza ebele mais na bolingo na bango
Micro po bango bakabwana te na bolingo na bango nde sali que babima moko ba représenter bango. Ça veut dire que basé belé mais na bolingo na bango moko nde abima babimi moko le nous mais le nous en est un baza ebeli mais oui lelo batu baloba Elohim babengi nzambe moko mais Elohim est plus réel ya Eloha tika boy eza bon selon yo lo lengi ni ko décortiquer Elohim. Elohim est la kisi banzambe banzambe na langue hébraïque munoko ya bapaya oyo baza na ngambu ya Israël. Na munoko na bango Elohim et la kisi banzambe et singulier nango eza Eloha. Yango moni na verset balobi le roha de Eloha planait au-dessus de Mayam. Milimo mupepe ya banzambe e bandaki kotambola likolo ya mai. Donc Elohim bato ba yebi makambo na lo ba langue hébreu ba yebi que Elohim eza pluriel. Ya Eloha. Eloha eza éternel. Elohito Seigneur, Elohim est un pluriel. Et bon éternel, il y a défini en ligne. Éternel, na olobape ba ozale belé parce que éternel est kaka eloko yo, eza ne bandelité pe soukate. Il y a un éternel. Éternel, oui. Tout ça le quoi na molili est éternel. Molili est éternel. Molili? Oui, molili est éternel. Et ni kolbanini. Sombre, molili wana éternel ndengeni. Pour ceux qui pour le payer ici la carte. Sauf que akendaka na coin na ye après ngonga mabo ya zongaka. So to zongi bien na kati ya pour ba comprendre bien na kati ya Biblia, ba mona que au commencement la terre était vide et informe, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Donc ténèbres ndé zalaki avant création et banda, tango le côté zalaki ténèbres ndé zalaki. Le noir ndé créé lumière. Mais c'est justifié. Oui, les lois on peut un exemple parce que bisotoza ba hermétiste, bato to croyaka na philosophie surtout il y a grand maître Hermès le trismégiste 3 fois grand. Alobi na biso tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Et il faut nazo exemple la makambo eza na selelo. Lelo to omona que couleur nyonso oye salama e bimaka na kati ya noir. Mais parce que c'est le noir nde eza image eza bébé tango yaka na mokili bébé tango yaka na mokili avant mona mwinda azala na kati ya molili ala na kati ya 3 molili azala na kati ya molili ya libumu azala na kati ya molili ya matrice ana kati ya molili ya embryon kuna na kati ya libumu mwinda ezala te. Donc tout commence par le noir avant lumière et il faut noir ezala nan pona yo noir wana zo signifier qui et signifier la divinité suprême ya nani il y a le grand créateur il y a univers. Bonga na benga kaye naza dinte ya opese kombo parce que ceux na pesi kombo na ko limiter na opese sexe na opese genre na opese nombre pour nanga za le tout dans le tout aza nyonso na kati ya nyonso même na kati ya kindoki aza parce que c'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui qui a créé Satan soi-disant na prétexte batu bayaka nango a doté na ba pouvoir wana. Bon ça va ouais c'est une introduction. On s'est présenté na lingi ba yeba yo nanu yambo to bana mituna ozali nani. Merci. Et là telio nanu premièrement et là telio ya tomoni foulard ya pembe na babima oyo eni koloba nini yo signifie nini. Merci nga kombo langa Seigneur Uranos naza Seigneur. Oui, Seigneur Uranos naza grand maître ya culte du grand mot intérieur, tous les temples du grand mot intérieur, naza maître pratiquant, donc maître cérémoniel. Donc maître cérémoniel, naza maître oyo akambaka batu na ba problème oyo bazanango oyo iza kaka spirituel. Physique te parce que soyo zoki pota bakati yo mulangi luka munganga po atonga yo yango. Ngalo intervenir na makambo etali molimo. Ozomona vie na yo etambola clarté, ozomona mosolo na yo ezala clarté. Donc vie na yo so monika ki na ndengi ya musunyo lembi yango na ndenga molimo biso ozawana. Pona bilamba langa par rapport à la question eza bilambo eza sacerdotal, iso signifier le blanc pour la vérité et gris doré plutôt ils ont représenté grand soleil central kobanda na ba dieu na biso africain de tozala bongo na Horus et tous les dieux en passant. Voilà, on a écouté ma détail parce que y a ngala bengi plus pour na koyeba. Parce que na yambi batu balobi Satan azamuto okeli felo et tout. Na lingi ya moto bande ya émission
selon yo Satan ba créa qui est objectif à santé za nini. Et puis Satan, est-ce que existera vraiment selon les chrétiens que Satan yende comme on va tenir l'ifelo Satan azamuto abebisaka selon yo au définir Satan to ko pese lo lengini yo monela ka Satan. Satan, d'abord, comme moko erroné, on parlait plus na diabolos, ou il a kisi mensonge, le kuta, pour diabolos. Pour na batu oyo ba croyaka na religion otangi chrétienne. Moi, je dirais que batu ba Satan a lokole qui est là mu ya nzambe. Mais moi, je pense que Satan a sa divinité parmi ba divinité au bazala. Moi, je dirais que diabolos a sa partie sombre, il y a le grand Dieu. Parce que même ba chrétien, parce que le monde de la biso les a trop christianisé, il faut pour na quoi expliquer il faut qu'il y ait un mingi na ndengi ya christianisme pour ba comprendre bien. Voilà. Nzambe aza na partie sombre na ye. Parce que Nzambe na partie sombre. Aza la partie sombre na ye, aza impurement pur. Eza loko la feuille. Ndenge na Égypte on stick babanda ko tangisa na papyrus. Aza na partie ya recto, aza pe na partie ya verso. Donc diabolos aza verso. Il y a parti en Nzambe parce que surtout qu'il y a un sens il y a création il y a Satan tout le monde a que Nzambe n'a créé Satan a pécié pouvoir maléfique au yazana yango parce que selon la Bible Nzambe a le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc si Satan a hérité Mabé, c'est qu'il a hérité en Nzambe. Et Nzambe a pécié Mabé parce que na kati Nzambe Mabé pezali. Raison pour laquelle Balobaka créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nul n'est parfait. Même bateau pasteur lelo so landi ba vie privée na bango baza pe na ba mabe na bango. Ezolongo la bango connotation to titre wana qui pasteur te mais il faut ba yeba que na kati na bango baza toujours na tous les deux penchants, le moins l'infini plus l'infini. La partie lumineuse et la partie ténébreuse. C'est comme ça que moi je peux définir le diabolos. Mission de la ranine. Mission na ye ezali tangu mutu azotambola na façon o divinité moko oya ponaki lumière partie verso asali barature nde to mona ka mutu akomi na recto asali barature il faut balusa na verso. Donc mutu atamboli déjà bien te la ba principe o eza universel. Alors à ces moments là a okende na quand il y a diabolos na quand il y a diabolos eli koloba que l'homme devient déchu. Parce que l'homme a été créé parfait lorsque otambola bien te mutu akoma erroné et du coup moi na yo pour attendre la classe à la docteur moi nana komi koki ma classe à comme ozani c'est que ozana ne oza bandi akeka kana partie o eza partie cachée na ye mais na ndenge mususu akesa na ndenge mususu. Voilà, merci beaucoup na bandi batu ba comprendre ngala otuna ka mituna pona yo la sorcellerie eza nini et où taper wapi. Sorcellerie eza d'abord kombo moko oyo ba européen babimisi yango moi mabe mingi na kati ya mboka na biso. Na lolenge nini papa? Eza mabeti. Non, eza mabete na kati ya ba famille nyonso tozana bango na kati ya famille tozana bandoki o babatela la famille ba bandoki. Même bato yo otanga ba Jésus wana ba benga bango bandoki na époque na bango. Bato te Nzambe comment? Jésus aza Nzambe. Non, Jésus je crois pas que aza Nzambe parce que Jésus priait. Jésus priait un Dieu qui est suprême. Oazalaki likolo na ye amisali moto Nzambe po aider batu esengeli na eta misala moto essentiel aloba pe makambo isalama. Il faut pas Nzambe ya o souffrir pour batu basu. Bon Nzambe misali moto quand Jésus priait abanda prier nani poka ye wana misali moto. Jésus a eu baptême selon makambo ya Bible. Jésus a eu baptême mais il y a une voix qui est venue du ciel qui dit que c'est lui mon fils bien-aimé à qui je mis toute mon affection. Qui était alors celui qui parlait? Après le baptême, Jésus a botamaki Jésus. Après le baptême, il a commis Christ. Abotamaki na nzoto na mai na makila neti yo na ngai. Après baptême na yende siko yo voye utaki likolo pona ko confirmer que ngai nde c'est moi le Dieu. Et Jésus Christ. Et là quoi bien olobi na kati ya makambo ezaka pour parler sur le Christ. Christ eza état o mutako malango so tuni bato baza ba religieux ba yebiso la kisika ouin. Donc, à combien de ouin la qui Nzambe te. À combien si ko prêt à la mission na e. Donc Christ, Jésus Christ, c'est ça le quoi état bouddhique.
mutu akomi buda po bato ebele bakanisa buda eza mutu buda eza état o mutu akoma nango to lokola ba siddhartha akomaki buda après ba méditation na ye na ba concentration ye kokoma un niveau moko bo akomi buda. C'est comme ça. Eza lokola epa na biso mutu akomi mvuluzi, eza lokola epa na biso mutu akomi longi. C'est comme ça. Eza état oyo Jésus akomaki na yango après que ça la jeûne il y a 40 jours et 40 nuits, selon la Bible, selon enseignement il y a pas chrétien. Mais cela ne fait pas de lui un Dieu. Bon, toko ba pour ne pas te créer débat. Donc, tozo so la makambo ya kindoki. Voilà. Kindoki, toza na bandoki oyo babate la libota. En fait, kindoki la sorcellerie kindoki et pas na biso eza boanya, eza sagesse cachée. Eza initiation, eza force supranaturelle, supernaturelle. Mais quand tu ya mutu ya kosalela yango na lolenge oyo mutu alingi kosalela yango eza lokola mutu aza na pouvoir to loba lokola mutu aza ministre mususu azo sala ki ministre na ye po aider mboka na ye mais mususu azo sala ministre po azwa ki ministre na yala to na mapeka po nyokola bato. C'est comme la sorcellerie. Mais nazo mona côté ozali olingi to lobela mingi sorcellerie ya bato bazo utiliser mabe. Voilà. Sorcellerie oyo bato bazo utiliser mabe e botami mingi na kimutema mabe, envie, jalousie. Na kati na yango bato ebele ba osa kindoki po ba gagner eloko te mais po ba sepelisa kaka ba ego na bango. Ba moi inférieur na bango po ba nuire bato. OK. Donc c'est un peu ça. Mais sikoyo tout le monde a kindoki yango moto akoboma mama na ye to papa na ye po ba singi na kindoki. To ba ndoki aza zoba. Andimi na ya lia moto asalisa kai. Po na yo ko définir lolenge nini. Kolia mutu ekendaka kaka vraiment na sens ya mabete. Nazo peso ba exemple belé na kati ya Bible po bande konanga to comprendre mingi. Po na ko sauver univers, Nzambe il fallait aboma ekela munaye o ya linga yi makasi. Abomi Jésus. Po mokili ezwa soi-disant kimia. Donc po mundoki moko boye lelo eza ebele eza ba pratique o eza po na bien ya famille ba lobi ba lekisa mutu moko po famille ezala bien. Eza mabete. Parce que kolia mutu eza kolia te eloko afufu batu ba olia kolia mutu eza kozwa âme na ye kotinda ye na lieu moko boye pour travailler spirituellement pour na yo spirituellement pour na yo et comme but moko égoïste mais pour assaler la communauté et comme but moko boye collectif. Donc moi je pense que la façon de voir les choses est pas ya batu to msusu eke mabelelo batu ba okufebele ya ka bando kité bazo boma batu même pas bakulu na ba boma batu bana kindoki na opumbwe na butute me ba boma batu toza même na ba soda lelo guerre ye ba comme basimbisi biso minduki to komi ko bomana batu ba okufa par-ci par-là pour na intérêt ya batu moko. Donc moi je pense que ko boma mutu ezalaka mingi intérêt ya mutu azo boma yenda ko yeba le pourquoi azo boma mutu wa. Donc ce qui ndoki abomi papa na ina maman na yenda yebi raison ou abomeli papa na ina maman na. Il y a des gens qui souffrent hein, mon cher. Il y a des gens qui souffrent. Oh, papa na maman na basali sentiment na bango po ba bengi sekela mumoko na mokili. Mais ekela mwana ye na mokili ba komi ko nyokola ekela mwana. Or ekela mwana ye na mokili ayeton mususu retour na ye o batu mususu ba benga incarnation pour évoluer na vie na ye. Azana posa ya ba parents na ba guider ti na ba âge moko conscience na ye ko vanda abanda osala pe vie na ye. Mais batu wana bazo yeton mususu azozwa temps ya ko se conscientiser te parce que vie familiale nae entourage nae ezoke mabe place wana bolimbisa no linga fongwa maman muki place wana pona expliquer bato mutu tango ayaka na mokili ayaka kaka na elo moko ezalaka essence essence yango esala ko moni bébé moko boyo moni ya bébé aza kitoko misu na yeso tali ana innocence moko boyo mutu ayaka kozwa sikoyo eloko babenga personnalité wana etambolaka na ego oyo mutu azalaka nango déjà na ancien vie nae. Personnalité on a ce quoi yango par rapport à entourage oyo yaza ba parents ba finganaka ba bundaka ba swanaka mwana wana oza bongo ba parents ba na pauvreté moko boy ba yoka ba tusoni mwana wana oza complexé. Donc vie à mutu l'homme devient forcément oyo entourage naie et força qui ce qui mwana a communauté ya kolia ba parents naie. Donc c'est que ba parents tombe so ba encadrer mwana na bien te. Voilà sikoyo pona yo kindogeza mabetu za malamu. Kindoki nde la loba kiango déjà ne ebandele kindoki eza na oka connaissance et komi kozala mabe to malamu epa ya mutu oyo azo pratiquer yango.
kindoki na magie différence des années. Magie eza peka connaissance. Mais connaissance eza basée sur ba principe universel le quoi religion parce que la magie de créer religion. La magie o babanda o benga bango kala ba païen pour lelo bat bakansa païen eza mutu asambela ate. Païen zalaka déjà bateau babanda ko sambela. So to tangi la Bible bien avant verset à notre Père qui est aux cieux, Jésus aloba qui ne soyez pas comme le païen qui prie en multipliant le parole en croyant que effet ya ko multiplier ba parole nzamba ko exaucer bango. C'est que ba païen babanda ko sambela déjà bazala na ndengo babango babanda ko zwa nzambe. Et grâce à ma principe na bango, ndé fondé les religions. Donc moi je pense que la sorcellerie ça dépend kaka ya mutu azo saela yango. Voilà, tous les canaux deuxième et tuna, troisième voulais-je dire, le lot tout monde à la fin de l'année, tout monde le lenge kani diable azo détruire ba foyer à bateau, ba vie à bateau, ba technique ni diable a tchegi en place pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Oui, fin de l'année, Koki. Fin de l'année, Oyo, tozo lobele yango na calendrier romain. Pour pas ba romain, décembre, moi na bango isili. Et pas ya ba yindo tam suba to kimbangiste moi na bango bandi na mais si parce que moi et ça la maka par rapport il y a événement, il y a bateau ba une spiritualité na mboka na bango. Ce to ça la calendrier eza parce que ba homme spirituel romain o babanda makambo yo. Basali yango boy ba rab pe ba na calendrier na bango babenga égir babilo au moins ya bongo babandi calendrier na bango na lande na bango banda maome azo ki aveniment na ye tim couleur okende biso pe awe pa na biso eza mais pratique eza le plus répandu eza calendrier romain autoloba fin de l'année pourquoi ba mabe salamaka parce que eza même muto aza normal na à fin de l'année oh il faut ça la inventaire ya année na mobimba na sali nini na koti sinini nini ya mabe na sali tout mutu nyonso aza la conscience il faut ça l'inventaire wana ya vie na ye et zape pa ya bato bazo saela connaissance na ndenge ya mabe o bazo ba notation ya ba sorcier to ba magie noire bazo saela yango pe na ndenge na bango pourquoi baza na posa ba ne o ezoya ezala meilleur pour na bango misusu ba sala yango pour na pouvoir na posa azala tom sous lik na deuxième monde azana posa akomata commando akomata lieutenant na 2023 il faut aller quand la sacrifice et ba sacrifice c'est inévitable et salama même Zambé a sacrifié ka bato yo bazotambola bien te ba okufa oui bato ba okufa bato makila vraiment etanga bato ba okufa ba continuer okufa mabe ekozala mais bato ba mekandeti kotambola avec conscience bato ba yeba nini o ba osala nini oyo bazoluka parce que tango mutu atchena mutu na ya azoluka mbongo mbongo na ye wana lukango sans contrôle et pas n'importe qui yeba que batu ya mabe baza ebele oyo baosa yela pe ba pouvoir na bango bazo luka ba brebi aozwa 10 francs na ya pesio kende changer lenga mbongo yo tango lukio sa mayele ya komi omoni ndoki ya mabe oto loba aliaka mutu na but ya raison alobaka eza lokwa biso basaka tato benga ngo mumbeka okota na problème na ye donc il y a aussi ceux qui continuent à problème na été parce que quand tu pries vraiment sincèrement donc il y a tout donc il y a un ndenga faux kota lifelo pour nous permettre banyo kolo mais ali ayote ce qui a lié c'est parce que yo koti na katia karo na yi o koti na karo na yi pourquoi acheli au moins mutambo moko bo yo cédé na yango acheli par exemple nzoto moi si yo cédé na yango OK oui donc c'est comme ça makambo na ya. Mais nengana ba motuna moko mutumo atuna gibiso okomona soki ozui lipapa ponzete telon mo solo pakala olamuki na tongo fukami osambeli yango omoni pe so sali yango plusieurs fois et loko ko senga pe ekokisame ni ne salaka que na spiritualité nzete akoma nzambe to pe nzete mo akomi ko exaucer ba prière à moto. Je crois au tuni question moko boy so na kanisi malamu eza émission moto sala na yo na loba makambwana eza magie de l'égrégore la force de la croyance eza makambo esalamela Égypte na tango kala bango mo basali ekeko na maboko na bango lokola ba croire na yango et comme conseil là bon donc tu vois le monde spirituel premier point na yango pilier na yango liboso c'est le mental la pensée d'abord et biso tsko penser na biso eza diverses yango mona ke Afrique po
évoluer ça passe parce que tous la communauté moko boy mutu na mutu aza na pensée na. Or il faut to banda osala un. Il faut to banda osala un mentalement. Ndé mentalement on est même biso un na spirituel. Et tant que comme un na spirituel, c'est à ce moment-là que ba miracle est bando salam. Ouais, c'est comme ça. Bon, on a biso côté ni to zarananité. Côté na biso d'abord baboto la biso croyance wana. Au soulever point moko bo moi natango akala bato banda banga biso pourquoi parce que to alena bikeko na biso. Raison pour laquelle mundela zo bikeko na biso. Pour na peso exemple tant to kola to zanga ba kamo ba kati o kamo. Ata o moni Golbert olingo signé pour za sir na ba kamo wana. Et kondimana yo ndimela kamo na yo esala ki okoyisa Golbert wana. So bazwi sko kamo wana to singa moko en liboko za nango ba boto lio. Croyance wana pe salini eloko banda protéger nga esalini elongwe. Donc on dit donc comme mba moko banga ndesi ko congolais aza. Bazwa siko ba makambo biso to yebi ba miracle nango. Oui banda osala biso makambo ba boto la biso. Oui na poto ba futa ba $2 po ba mona bikeko na biso wana. OK. Po ba mona yango kaka mundela yo otala yango ba futa ba $2. Mais ça œuvre d'esprit muto asala ki yango ala ki inspiré. Muto asala ki yango akota ki na ba dimension spirituelle parce que il a travaillé avec son mental et l'imagination. Asali voyage. Akemo na tom susu koko moko boyakala a façonner ndeti statue ya basuku. Asali yango. Donc c'est une œuvre d'esprit, œuvre d'esprit ba yiba yango te mais biso ba yiba biso yango, ba boto la biso yango. Poto koma ba faible. Yango na magie et Grégor moyen travailler na mboka biso ezate. Okolomani na point wana na kasi na bato ba kotala biso. Na point wana na point wana culture wana il faut non pesa message au mingi pa bande ko na biso ba libanda na moni déjà ndeko moko oyo azobunda la kati ya makambo wana ndenge ya ba France azo sala effort aboto la bikeko na biso. Je salue aussi molimo na epe manakimia ndeko na biso syndicat dokolo abandai ko bunda biloko wana bato baza libanda na place boye la kabiso ba makambo ya kofinga finga bo bunda non biloko ba pia biso wana o eza pure spiritualité na biso bo bunda bo po bango basomba yango te ba yiba ba pia bo mekano ko bunda bozwa yango bozongisa yango na mboka na biso bato oyo baza ba sage bana connaissance ba bike loko boye isala ka boye ba guider bato po biloko wana ko mansala. Voilà, tomo kendi na suka ya émission. Bat ba retenir ni na maunion sotolobiao. Bat il faut ba retenir que totika d'abord non kobosa na bon ancêtre na biso. Non peut exemple moko parler li kolobanini mutu azalokola nzete. Na kati ya nzete to na ba fruit, toza makasa, toza ba fleur. Fruit pe kweyaka. Fleur pe kweyaka likase kweyaka. Mais ceux qui fleur et kwei et kenda musika te kwei wana e bongwani babenga ngo lisu fumer oye komi ko nourrir lisusu kaka nzete wana. Donc bon ancêtre na biso bakendaka Albert Einstein aloba mutu akufa ate. Hein, l'énergie ne meurt pas, échangeaka ba forme. Eza notion ali pungu pungu. Alongwe mbinzo akomi li pungu pungu akomi boy. Donc énergie wana bakoko oyo to négligeaka ngunga nyonso. Basa la bisote pourquoi parce que to rejeta bango eza mbuma oyo olie beaucoup ti mkoko li otafuni yango tina suko bwaki moye bote ezate mais so olie mbuma na ndenge ya bien ozui noyau nango conserver yango tiango sika ya malamu obatila yango et botelo lu mbuma mususu oyo olia lobi. Donc bah il faut pas retenir que kosambela c'est bien mais ko wanga na culture ko wanga na bokoko eza libabe oyo to benda na mboka na biso yango zo sala que mukili na biso etambola bien te. Voilà, numéro de téléphone et puis dédicace parce que tout le monde suit cette émission. Merci Migi. D'abord, on a saluer tous les abonnés à chez Bisso TV. Oyo bazala toujours fidèle et nakati na bino na mona pe moi comme ni balé au bobenganga juste pour nous remercier ba marque ba émission to salaka. Na onsenga bino bo partage ka ba émission bo senga pe ba mina bino ba s'abonner lisusu nakati ya chaîne oyo po et pesa biso courage oyo bimisaka mwandambu ya ba vérité na mwa minute ba pesa biso. Na ko remercier pe lisusu bandeko nanga nyonso ya FARDC oyo bazo bunda na ndenge ya est kuna et puis pour na numéro nanga isa plus 243 81 60 64 212. Donc plus 243 81 60 64 212. Nazana WhatsApp, nazana appel normal. Na muto za musika pona ba travail spirituel na yo to question spirituelle.
hésiter te kobenga biso to lukato éclaircir bino de près ou de loin parce que l'énergie n'a pas de limite à côté na frontière nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tokomena suka ya émission lelo matoni na ba oyo bazwa kile bakuya kotala biso na chez biso télévision ndeto baka chaîne oyo kokani na yo. Merci mingi na 98 pour la prise de vue. Na moni pe réalisation. Merci na Elias na moni na Diji Mosolo. Pe ba usa musala kitoko. Badanga bolingo sunga orphelin na $1 na décembre oyo le 29. Tokita bon ko sunga bana bitike balia ba sepela na décembre oyo na $1 grâce à $1 na yo ko pesa. Numéro ezali wana benga biso kota en contact na mama Emily ako orienter o lolenge kani oyi ko sunga bana wana na décembre oyo. Merci mingi na sponsor nanga Jésus-Christ Nazareth. Merci na ba oyo balingaka biso te mbote na bino. Merci na ba oyo pe balingaka biso te ba rataka émission na biso te. Soko c'est pas une émission oyo, soki pe remarque ezali comme la biso na commentaire, to loka koyeba lolenge nini to ko bongisa. Nzambe ya pambola bino, to kutani bala sima. Bye bye. Bande konangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azala mutima mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe ya kopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque-là, $1 seulement. Franc congolais, ils en ont 2000 francs pour la boussouma. Orphelin, pas fêter, bonne année, netikaka, bananyoso, au bazar wanda pour les parents. Ce qui te sangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ki bazaka na ba parents te alors soki ozopesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV, oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.